Et puis Priska. D'abord, chambre ici, la zone là, on a Priska. Ah bon? Kazake Sikamoro. Bon, la polémique en Europe, je ne sais pas par rapport à quoi. Biso bata liboso te maman mimi na Dubaï. Amemaka et tout quoi ba comédie sont plus de 20. Très bien, très bien. Bakendaka. Biso toke juste 5. Pourquoi ben monsieur? Donc biso toza na droit terre okende. Pour les tours liboso bakenda na mona polémique te. Na yoka pété ko eloba mime na tour na biso modèle ba polémique tozo landela okana musika. Très bien. Na ba réseaux sociaux to mi poser ba question qu'est-ce qui ne va pas et à quoi? Kolobake ekomi sila na ebité na monika mbaboso de sila be na ebité ce que komi wana nde na kokota na kati te pona na yebité ce que komi sila mais na monaki sila mutabenga ki pourquoi yo kaka chambre na Gabriel puisque na Mama Sila choix wana pourquoi to banane na Priska Gabriel ayeko ya mutasuka le Gabriel azokoma mba les Gabriel a commis si la télé m'a PC kit. Très bien. Si la télé m'a PC Gabriel kit. Là on peut exemple Moro Boy. Maman Tinda Belvin États-Unis. Maman Tinda Belvin États-Unis qui a juste aimé. Quand on Diana Makila paye à son âme à Ekokufa. Ayo kata séjour à zone. Pourquoi n'y a pas problème? Pourquoi si la ticala? Vous comprenez? Très bien. Bientôt là, si là, il y a un moment opposé la question de Saint-Esprit, nous t'avons dit si là, tu benganga. Donc, 10 à 15 minutes, tu benganga avant la bima. Merci beaucoup. Nous avons un serviteur dédié. Naïb, merci beaucoup. Bon. Naïb, tu es dans le banni na place one. Après, je vais réponse ici là, pas au benganga. Donc, Nazara qui n'a balé, qui Nazara qui n'a moine. Presque à Zamoine, il y a un très bien. Donc, Nazaina Baleki, Nazaina Ban, Nazaina Mona. Donc, il fallait qu'un Nazalana Bango. Moi, Nasalaki analyse mon pour le baquet. Maman Top Azali Lokola, arbitre. Azali Lokola, elle est au milieu du village. Maman Gabriel Toumba, déjà, maman Sila, il faut qu'on se le dise, malgré semblant, courant et Zamabé. Maman, on a Priska, on a Priska que je salue, courant P2 Zamabé. C'est vice versa na bango nyonso et Mama Top était là lokola arbitre. Vous avez joué quel rôle depuis votre départ par rapport il y a ba bêtises, ba insultes, makamo nyonso et l'équipe tout autour du voyage na bino Mama Top. Merci beaucoup Tadingala. So pour na ba ingir de la savoir que ça biso. Très bien. Pour ba finga ekuto ya minene ya koleka kuto ko ba olo balelo. OK. Mais acha ngo kati. Donc, au fur et à mesure, vous avez au salanika. Si vous pouvez changer le langage, comme tout, vous pouvez répondre à une minute. Ok. On répond les imbéciles par le silence. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a pour ça, tout c'est ça. On a $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Foufou ya Koliate. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana. Opé ça $1 non nenga na opé ça tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga. Tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Mamani Mama en télévision. Bah, ndeko nyonso bolingaka émission na bino o eleka bongo kuna na Mamani Mama télévision, chaîne o ezalaka ya Mama Top Wato, Mama Azanga génération mbote na bino ba nyonso bozali kuna. Ba ndeko pe bokozwa libaku ya kolanda émission o nanzela ya super promo 243 bisika boni Yves Pani Patos azalaka le directeur des infos na pesi bino mbote parce que cette émission ezali spéciale. Ba ndeko pe à Top Media télévision
Na pesi bino mbote bozala malamu bisika donc ezome bino le code de bonne conduite yango yo to ye ko la bino musala encore une fois avec mon confrère Yves Pan. Vous savez ma belle ezoko baluka ba réalité ezo changer biso tozo continuer ko sala musala na biso na ndenge esengeli le retour en force ya ba comédien o bakendaki Dubaï oyo esalaki rage na réseaux sociaux o makambo elekaki ebele le 4 vérité bozo zoyango awa epa ya mama top wato mama di mama oyo azanga génération. Voilà nazalinga moko te na plateau oyo nazalina ndeko na ngai Yves Pan Ipatos na ko monopoliser parole te na Alexandre no micro na ngambo ya Yves yepe a beta mwan chwaka et puis to lukwa mweto fungula plateau poto zo labino mama top mbote ndeko Yves mbote ndeko tadinga la pa mbote na bande connu surtout ya top média télévision ya ndeko tadinga la pa azali bongo DG et puis merci na mama ni mama télévision comme d'habitude, merci na Joël, merci na bande ko balinga rapé super promo 240 ans. Voilà, on est là toujours bosser to baki to luka artiste comme d'habitude, to peut une information neka to mesana et une nouvelle équipe comme d'habitude, ndenge ba coupon du bon na Canada ba binga rabiso ndenge pe mama ndenge mo ka mama mini nzemande ba binga rabiso ba believe mu fondation. En tout cas, on est là toujours bosser comme d'habitude. Voilà. Maman Top pour la biso. Tant de questions, mais nous va tirer la biso. Maman Top on a plateau la biso. Merci, voilà, Bandeko Balandi. Ceux qui tournent l'engagement qu'on a, équipe technique, le meilleur fan du monde, je vous salue. Présent bébé, maman Nathalie Nana Mosibou, maman Angelos Karouane, maman Bijou Ketani, mon panzi à papa Jean-Pascal Leka, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, Nalinga Bino Mingi, maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary, maman Top Wato Yeyo, Kilo à maman. Tozolinga to bande émission na Yves mais na ko sepela bongo yo simbela mama micro pour le ko la bozali pembeni wana na mama to kabola o micro oyo boye comprenez tozali na micro oyo to kabola yango une façon voilà une façon biso tozala au milieu. Voilà la toute première question naza na besoin na tuna nanu mama Top wato mama ni mama to PCP na mbote ndenge nini voyage ya Dubaï eleki lolenge boni. Merci beaucoup. Moi, santé d'abord. Santé bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup na Yves Pan. Merci beaucoup na Tadi Ngalapa. Vraiment par la grâce de Dieu. Vraiment séjour et l'équipe Kitoko, voyage et l'équipe Kitoko. Très bien. Voilà. Mama Top, deuxième question. Ezali ba question to kende malé metolia elo kwango malé mbekande tolobaka. Il s'est dit beaucoup de choses. Avant nanona kota na question nangai. Vous pouvez nous confirmer aujourd'hui moto adressa qui liste na bino ezalaki maman Sila Bisalu. Bon, liste na biso on a voyager pour solo la qui même na maman. Maman il monte à salle casting na. Maman sala rende motema na eti. A salle casting na ye amonaki Dubaï à Touroyo abenangai Gabriel Priska na Dite Akanda et puis na Sila. Abenga biso juste koyo ayebsaki moko ya ba bureau na ye Maman Élysée. Maman Élysée na canal na ende abengaki Sila yo mtozana ba numéro ba ndeko nyonso bosala ka musala bengelanga intel batinda première page ya ba passeport na bango ba PCP ya papa Dani de Sila a nani à respecter aux normes. Très bien, donc si je comprends bien, maman Sila a fait que exécuter combo au mama ni mama a pesa qui est pour y à voilà. Très bien, voilà. Maman Top to continuer to za malembe wana mama pour ma kambozali vraiment il y a somme. Mais bozala ki bino 5. Boke seniwana ya kochayo na business class. Ezali par rapport à quoi? Votre ancienneté, parce que vous avez plus âgé que Bango, ou parce que vous méritez qui en? Bon, quand tu as la business class, par rapport à des collègues, ils dépendent de la maman. Très bien. Ok. Tant que tu es à l'aéroport, tu as été dans la business class. Tu vas dans un collègue, tu as natia plus que c'est plus qu'à ça moi. Ok. Baleki nanga misusu kwa Sila Bisalu na pesi mbote
lokola Gabriel Bolembo Mbote lokola nani il était à Kanda tozalaki wana biso nyonso. Très bien. Tant tokende ngezalaka to l'équipe na checking bien tant ozalaka pona kokende ba formalité wana bu pas dania benga non bino bosa yo oza parmi bato ya business class. Moi je ne savais pas. Et devant les cas na maman ndenge motema na yesepela ki c'est tout. Très bien. Voilà. Allons-y. Non. Allons-y. Voilà, Maman Top. Je sais pas, Lelo, tant au moni du Kambango, sali ma polémique, tant de débats, Lelo, Ndekobele, Baké on a pas polémique, comme on a déjà, Ndekonabiso, Belvin a arrêté le voyage. Alors, il s'est dit tant de choses, Nassima, il y a voyage, il y a notamment au Dubaï. Au système Dubaï, on a système Kingakati, comment net voyage à paradis, donc jamais on va bêter la moninga li solo, bande belé vraiment bazaki pena ya kokama ba muli noko aéroport et puis voilà OK. Côté que la belle vie. En fait ils a raison cause à la ligne pour celui tout monde ici là na voyage moko na maman Olive néanmoins il faut tout le monde belle vie azala wana. C'est une obligation. Mais cette fois-ci à quitter. En fait ils a nini expliquer sur mon OK. Ils ont un problème des arrois na katiwana ou bien na ba oyo bane koloba marqué Belvin de ça la liste pour batuba qui na kati to pe ba voyager ndango mama bona tika ye nanu pour totala makamu mususi. Très bien. Merci pour la question Yves Vipan. Belvin passe à la liste pour na batuba qui na kati te. Quand les autres loba wa kesila azalaika pona ko exécuter oyo batinda ki asala. Même mana Belvin pe abana ko zalaka pona ko exécuter. Atika ko sala jamais que n'est pas maman proposer maman soit un tel soit non. Maman sala casting na yé moko. Maman sala ka apona rabatu yé moko. So que c'est pelier apona tel de motema na tinda saini aopona. Très bien. C'est ça. Bon ya Belvin na Dubaï te moyen ngana yeba makamwana ezate ngaba benginga. Naka na kena se présenter par rapport à appel nanga. Moi na yeba ya batu oyo kendaki bolisonga ki pourquoi en tout cas na yebite pourquoi yebite. Wana ndene yebite. Mais ils ont des komoko qui se choga à tout ça là une émission récemment. Alors vi ndenge belver qui na katité et plutôt à Dubaï té. Donc abosana relation wana ya maman Olive. Donc veut dire akomona ka maman Olive donc il y a moni, celui belle vie à moni, maman Olive les sous. Bête va faire voyager les sous. Il y a la sous Christian Chogati. Dis-nous wana. Bino bozali pembeni. Est-ce que ça na moi makele le mogoté, moi nous moi mikele kakité oyo. Makamba boyebimi. Na ebité Christian Choga. Akoloba o soki akié de sous le bas chez Christian Chogate. Abiso belle vie à côté sur ne c'est pas maman Olive c'est que na ebité. Hein? Biso na ndeto voyager na ndeto ye toti o ata rumeur pas to quitter amia sezana encore bien tout ça là bien makamu so pe l'équipe bien séjour l'équipe bien li solo pe beta makeo eloko moko ele kaka boyo eloko moko ezala kiti eloko moko etikali ko loba maté na ebité pourquoi soka roke na ona marque na bon na ebité. Voilà. Tout qui est dans l'histoire, Bokiti, première fois, on habite est-ce que dans Baliboso Maman Top à Mata avion pour tout le monde déjà battu. Bazo commenter que Maman Top Baliboso y a tout ça la boy et puis anglais mon le bagi on a anglais 2022 t'es bon. Voilà anglais 2023. bricoler et dans l'ambiance à voyage des alaka moi ben sengo ndenge zala kaka bon ko bata avion te c'est trop dire avion amunene hein OK bimisinga libanda mboka voilà c'est toute la première fois on peut s'emboter na maman Marie Olive Lembe Kabila Mbote. Merci vraiment maman, je sais qu'il y a un baloso mais soukate. Merci maman, je suis vraiment reconnaissante et pas inayo. Je suis vraiment reconnaissante maman. Très bien. Vraiment honneur au Pessinga na ba valeur non. Pour valoriser musala nanga. Très bien. Na lobi maman merci. Toujours le kabata boy. O baba de valoriser musala na biso. Batia biso na ba place na biso. Maman, en tout cas merci. Na bana ko la na hôtel à $1,650 par jour. Na 10 jours on a sali maman. Au dépassé en cap on a qui suis-je? Qui suis-je? Na cause à l'ingratitude maman. Encore une fois merci.
Dès la tournée qui relative sur l'histoire, nous botamboli malamu, bovandi comment et puis nini en fait ça les maquis pour le monde a déjà maman top tout ça on a déjà babilo on a tout le monde a dit. Donc tout à l'heure on va filmer maman va ngeli zo bima non tout le monde a dit donc nanyango madame poto mama top mama ni mama donc voilà on lui penza na biloko asikana tout le monde a dit relative bisto olongi aéroport il y a njili bokomaki ndenge nini totikele pour 3 minutes expliquer biso nini surtout en fait les gars qui kuna na maman Olive et puis na ba collègue na et puis tu as dit alors question tolongwe avion et atterrir to kiti ma camion c'est là disposé wana pour na biso ma camion c'est là disposé babisa minene o na ngolo ba benga autocar babisa ezalaki ti eke me son hôtel vraiment tozalaki bien accueillir na mboka wana na ebisi yo non vous avez un hôtel à Prince, il y a un Boca Dubaï. On a temple. Vous avez un hôtel à Prince, il y a un Boca Dubaï. Vraiment, non. Bah, ces jours, tu remets au tout ça, maman, tu fais 10 ans. Tu as qui maman a Tchebiso à l'aise moko, non. En tout cas, nous avons pas fait longue vie. Nous avons pas fait maman longue vie. Vraiment. Surtout on a battu na mboko bazo valoriser bisobo ozo kapena nsengo sala musala ngo lisusu très bien pour ozo mona ke muto azo reconnaître musala na yo pour maman reconnaître biso ka partir à musala rien que musala oyo pour so musala hotel nga obengela nga place très bien ya faut na za reconnaissance donc okitaki babiso autocar evandi wana ba jeep les biso tokei ti na hôtel à Prince donc on tokoti wana ozo mona même ba taxi zalem tu boki sala ba course. Le quoi tu es bien anglais, tu as une carte de la chambre, tu as un au moins un chauffeur à Okama, bien au fond, maman, yo zana mbongo, tu as bazana ba Camerounais, bazakuna, mon babiko le belé, tu as un chinois, monsieur le appel lingala. Très bien. Donc ba Camerounais, tu as un français, monsieur na Swahili, donc ba Tanzanien, pe bazakuna. On a sur la good morning. Tu as mufai, ba bloko de wala donc, tu sais pe mo ba comédie na biso. Mais so bozo sur la naso, ils zo comme bino ko komi kunande. Bazo kama bino même ke place ba bijou po bosomba population ba congolais mais so ba yoki ka bozola na hôtel wana tout le monde se pose ba question bola la kuna ndeni donc place on a ba to ba koma on pa pamba téléphone merci maman Olive très bien voilà donc tant on le place ba bijou to ba ke ndé maman Zaboyi ba bijou yo au sombi na Dubaï na voyage maman na mimi bino oui bon na obomba te maman ta sombera présenter en rendez maman ta sombera bijou na nga. Aïe maman top là ta bijou za ba cadeau na pesi. Merci maman. Na Chanette. Nyonso. Bon montre. Te montre ya maman. Maintenant na t'as dit et puis voilà. Maman top, je suis tellement très ému, je suis très heureux. Au lobby à travers votre travail que maman Olive a Chebinoka a Yebebino et aujourd'hui ezali ba fruit ya musala na bino. Wan ezali musala bo sala ki lobina obino bozoko sala. Lorsque vous regardez la lire au vent des choses avec votre travail plein de insultes tout autour na bino. Pensez-vous que secteur wana ako garder kaka esengo oyo batu ya malonga bakoki ko bano poussa na pembe na bino? Bon, so pour na benjir mbela sa boa kisa biso. Très bien. Po ba finga ekuto ya minene ya koleka kuto ko ba olo balelo. OK. Mais acha ngo kate. Acha ni ngo kate. Donc fira ya mezi bozo finga ya osala neka. Ti mko bo changer langage binomo. Comme to bo finga répondre à 1 minute. OK. Batama yele ba on répond les imbéciles par le silence. Très bien. Ta la banque na musique. Mais elle continue toujours à osala bolamu na et pas battre. Vous comprenez? Bon, bah polémique en fait, je ne sais pas par rapport à quoi. Biso bata liboso te maman mimi na Dubaï. A même ka tout quoi ba comédie sur plus de 20. Très bien, très bien. Ba kendaka. Biso toke juste 5. Pourquoi ben jeu? Donc biso to za na droite ya okende. Pour les tours liboso ba kendaka na mona polémique te. Na yoka pété ko eloba mime na tour na biso modèle ba polémique tozo landela on na musika. Très bien. Na ba réseaux sociaux to mi poser ba question qu'est-ce qui ne va pas et à quoi? Catégorie va continuer. Très bien. Merci. Ozana question mususu bien ngana continuer. Na lingaki na tuna question pour koya okimanga ouais ko chapenga et sama mabe makasi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé na Dubaï entre Sila
na ndeko Gabriel. Ou déjà, il y a une émission de Gabriel à Kinawa. C'est comme si Kouré avait déjà bien tina Sila. Ce qui a bien Sila bien qui c'est parce que ils a recommandation ya maman et puis ceux qui peut Sila a bien qui ndeko Priska pour maman dem da tindaki. Normalement ba ko sur la tête mais to moni moi Priska na ba vidéo na bino et Sila zali Priska vous appelle moi les solo ça passe. Mais avec Gabriel, notre monde a pensé Gabriel Nassila. On les a analysé. Et puis, depuis aéroport, Bissot Ozala Kiwana, parce que les gens vont confondre qui a. Je même appris que non, Mama Top Muto Abenga Yves, Mama Top Muto Abenga Tadi, c'est faux, archi faux. On a kina mamunanga, na bengi Yves pour accompagner Ngai. Coïncidence, on a tout écoute, on a ça, maman botte dans musika. La personne qui nous avait approché, c'était Aïcha Okoko. Voilà. Donc, tout s'appelle loco. Tina aéroport Yonanga. Voilà. Pour ça qui constat on a qui Mama Sila, na maman Gabriel courant et zo lekate. Continuez. Voilà. Et puis dans ma vidéo, tu vois, on a vraiment vidéo moi tout le monde appelle la belle vie et plutôt j'allais dire Sila, Nandeko Gabriel et si comme nous a qui on a fait. Courango, Mabé, Nakati, tout ça, d'habiter malgré maman Bengi Bino, mais Bolingango, ça dit vraiment que Sila na Gabriel. Gabriel, n'a Sila ba famille, ba bandeko. Pour raison les kango bien. D'abord, ben faut en attendre comment qui n'a pas si Vincent Toulouse Mbote à transmettre là qui ba un message wana et puis malamon quoi, passer les vidéos. Si la na Gabriel basali pe vidéo basali pe vidéo ba mopo na longola image on a pas batuke bana ba problème bana ba on a pas problème et puis Priska d'abord chambre si la zola la bazola na Priska ah bon parce que si kamoro yemo Priska uta sala ke mission bi modèle a tinda mieux pas si là c'est sa sœur et là moriza na ngote et là non c'est ngara na biso ba comédien na Kishasa sotoye tous à la bien par rapport à tous à la Libanda Mboka. Très bien. Il y a qui a tous à la bassembla mo beso to ke kuta na lemsu la Libanda Mboka to laxi bolingo moko be ke tous à la bien. Très bien. Il faut to longola ba bassembla na wana vraiment je m'adresse na ba collègue na tout ya théâtre. To tika bassembla so tous à la bien tous à la ka bien. Na Libanda Mboka to laxa vraiment que non tous à la famille. Mais so to comme na kini on dirait mutu na muta comme na ba distance na ye muta comme na ba karana ye wana yango no moni eloko sala ke et troublera ba fan ba comprendra te est-ce que bayoka na robé bayoka na raté or en soi tous à na biso bien. Très bien. Baza très bien pas de problème. Okay. Merci beaucoup. Mais apparemment, ce voyage ici, et Zalaki Loko, la voyage, il y a une réconciliation. Priska, na Mama Sila, il y a Mama Sila, na Maman Gabriel. Donc tout tourne autour, il y a Maman Sila. Vous, en tant qu'une maman, ça vous dit quoi? Et aussi, c'est comme si tu choix, bino, pourquoi il y a une chambre na Gabriel, Priska, na Mama Sila choix wana pourquoi to banane nous sommes là onani yo ebike courir les bien les kino gabi donc bonité maman tchabiso na Gabriel to bonité non to bonité donc et ce qui veut dire que makambo nyonso ba rumeur et les kaka na ba réseaux sociaux ils savent aussi que non on a au courant et les gars alors faut séparer bango na éviter so par rapport à ya bongo na éviter mais to mutapona keloko pa mama zati très bien mama yemo kwa sala mama kamne na ordonné na batu na ye na pesi mote na maman Angèle kana me ba mote na mama donc tango bazoka bla banana ba hôtel ba non Gabriel na top Sila na Priska Aïcha Okoko na Sylvie Bongo ba keneke na ibo voilà très bien. La question est à dire tout depuis aéroport tout le monde qui courant on a d'abord na aéroport Gabriel ayaki mutasuka Gabriel ayaki mutasuka tozala na nuka ngai Aïcha na Sila na Priska Gabriel ayeko ya mutasuka le Gabriel azokoma mba le Gabriel a commis Sila télé ma PC kit très bien Sila télé ma PC Gabriel kit donc eloko ezati lorsque vous avez demandé à ce qu'on appelle maman Gabriel réaction ya bande konoyo bofanda ki na bango na table c'était quoi Gabriel Ndé elle abanaki okoma na noté tenga na benga ki abina na njela mbouteillage pour azot moi retard à kokoma par rapport ya
résultat à Covid. Ok. C'est très important pour ceux qui ont été très bien. Il y a 5 mois en retard. Merci beaucoup. Yves Pan, on a une question bien, on a continué. Merci beaucoup, Maman Top. Je suis toujours dans ma propos, Nabino. Au lobby, Bandeko va voyager à Bakenda et créer polémique ou de créer OT. Mais juste un tour, Nabino, de polémique et bimi. Aux hommes, on a dit que non, les Sanga Nabino 4 Bokenda qui. Entre vous, entre autres Mama Sila, Bozali na moi, bah problème oyo et qu'on nécessité que les lots et comme polémique parce que si nous regardons même dans les réseaux sociaux et pas batou oh bazo sala ba émission, les gens qui insultent la majorité ce sont les abakouk oh bazo ko seka Mama Bellevie parce que atikala ki ndaki sa ndeko Yves a ko citer les biso kombo ya frère moko awa pour nous confirmer que c'était quoi une façon de régler le compte et pas à Bellevie? Bon, merci pour la parole, Tadinga Lapa. Merci. Là, on peut cet exemple Moroboué. Maman Tinda Bellevie États-Unis. Maman Tinda Bellevie États-Unis qui a juste aimé. Tant où Diana Makila paie à son âme et Koufa. Ayo 4 séjours à zone. Pourquoi vous avez problème? Pourquoi c'est le ticala? Vous avez problème? Et il y a un problème. Pourquoi maman pour na ya mona qui est Bellevie tika? Il y a problème te. Là na mona na problème na kati wana. Mais il y a choga ndeko lo bate soki akeli susu balongole komba choga na ebité azana information moko ya source. Oui, tindia lo babongo peut-être. Là na ebité. C'est ça. Et pourquoi vous êtes une maman? Excusez-moi, je suis votre fils, mais là je fais mon travail. Supportez-moi. Et pourquoi aujourd'hui voyage Nabino au Bokei, tourisme, repos et comment le cola sujet ya mokiri pour na koluka nuire ko saluer image ya mokope ya bino oyo azali na kombo ya Bellevue maman. Bon, il y a un azolo bati ba barbare batoka balingana bango koluka. Très bien. Ba barbare wana donc na éviter bazo comme ça un problème pourquoi? Il y a un autre exemple si nani maman Tinda Bellevue kenda yé moko États-Unis. Ba comédie musuba kenda te. Mais Bellevue déjà est États-Unis. A kenda États-Unis. Pourquoi il y a un problème? Donc eza na ba barbare. Toka pe ko pourquoi maman Tinda Bellevue? Atiki si là pourquoi? Atiki bisope pourquoi? Mais et c'est pas ça qui est carrément nous tout mon quoi qui est ah ça m'a camé na calcul na na ndenge na ye donc obligé était maman il faut non ah ça musala na ceux qui monter mané nzamba te ah bon na voyager kana maman top tokei et ça n'a pas problème te ce n'est pas dire que le quoi maman top a voyager dans comme spécial qui ba batikali non, les paliers circulent encore. Oui, il y a des gens qui et puis peut-être pour voilà, Timambi et Zanga raté. Très bien. Mais na moni eloko ko inana na kati wana ezati. Ta balinga musuba kenda Dubai to tikala ka ezaka problème te. To vanda pe calme. Ta obiso pe to ke Dubai, je crois que on a comme mozoka ba collègue penza bazo combien bokende voyage les kinde mutonto solution na ndenge na. C'est toujours les fans. Ba fan comme tu vas créer problème à soi problème il y a na moté un bilon de bolier belé ninga par rapport pour que bosser peu moins moquer pour fêter na likolo ya bateau munene bovani na table ya prince bozi ba bijoux le ka bango minene bozi ba mbongo le ka bango tout ça yango ça donne que voilà na bango ba vana ka pas roi ba vana ka lokole papa biso to vale pas moi très bien oui donc différence c'est ça pour maman on ngani ko la na hôtel maman place à kina mais maman toi place à bien très bien ozo kata tant to kina ekoma maman son hôtel à bien donc bango ba vana ka pas biso to vende pas prince et puis ezaka lupango moko clôture moko ozo yo très bien donc dès biso to zala ki bango pe bazala maman somela bango pe ba bijou tout na bango pe ba sombela ba donc différence c'est ça injustice pesa na moté mais nazo comprendre te moté maman bezo bina place. Mais les motés Mama B apparemment ils ont beaucoup plus naka kotika la ya maman Bellevue yango et comme sujet ya moquerie et puis si nous allons plus que ça dans vos vidéos ezaki na crime ko o bobanaki ko boaka souvent ezali est-ce que kuna tension ça va
est-ce que tension kuna ezali malamu tension au bino bobana ki kotuna na ba vidéo na bino presque s'il faut qu'on aille vérifier nous aurons de preuves là-bas ezaki tension par rapport à quoi ou par rapport à qui et pourquoi tension wana ezalai par rapport à Gabriel tant au voyager Gabi tension et mataki. Ok. Ok. Gabriel tension et mataki. Tant azoka ba bien te wana ba expliquer maman to tambola maman tambola na ba médecin. Amekaki ko examiner ye ko kende na hôpital ba tout ça. Ponga pe na kenda na hôpital na zana bezo ba sala na examen général. Ba sali ngapé ba sali pe Gabriel ba ma c'est $3000 pour na examen. Basali Gabriel, basali Pengai. Ok. Ozoka siko tension ezala ya omataye. Tangu ya ye abeti lisolo ye moko Gabi tangu abetaki lisolo. Nde bango siko bakomi kotumbola ka ena cri wana est-ce que tension eza normal ezaki na ndenge ke wabwake la mutu eza na ambiance moto za nango kaka place tozalaki na voyage et ça n'a rien à voir oh bato na tension soki ya non wana mutu kaka nisima be bazalo bango pona Gabriel kuta komi kolba o bongo tension nanga yango elinge komi sabino tozo seka na biso na ambiance très bien tu tozo maman muke ko tolobaki maman a pesa iga ningisa et puis si la bengi à l'époque est-ce que Bellevue pe banego pesa pe ningisa a bengi bino pe oui c'est toujours bon Bellevue pona batuye moko non maman c'est pour na batu banda moko yemo d'abord ko benga biso banda na Bellevue nga ba obenga nga pe na padani ba so benga nga na mama disait ba obenga nga na maman Angèle donc ba za obenga peut-être par rapport il y a ba responsabilité ba za nango peut-être comme belé et on va comme préférer moninga collègue akobenga moninga ne collègue na facilement na facilité par rapport il y a peut-être ba numéro na biso ba za nango te on a des commissaires il y a wana Bellevue bon kolobake e commissaire na yebité na monika ba boson de silabe na yebite soki komi wana nde na kokota na kati te pona na yebite soki komisila mais na monaki sila mutabengaki. Très bien. Voilà, Tadingala pas des questions ezo continuer maintenant Dubaï. Mais c'est là où makambo ezali Dubaï na bisope Mama Top nazo kendaka toujours côté kuna moi na salaki analyse mo bepona lobake Mama Top azali lokola arbitre azali lokola elle est au milieu du village. Maman Gabriel Toumba déjà na maman Sila, il faut qu'on se le dise malgré semblant courant ezamabe. Maman wana Priska, ndekonanga Priska que je salue, courant P2 ezamabe. C'est vice versa na bango nyonso et Mama Top était là lokola arbitre. Vous avez joué quel rôle depuis votre départ par rapport il y a ba bêtises insulte makambo nyonso et l'équipe tout autour du voyage na bino Mama Top. Merci beaucoup Tadingala. Pas seulement le roi Saint-Esprit mon roi. Maman pardon. Maman pardon je veux juste donc en finir. Ozaki lokola na bango nyonso ndeti yo moto zaki sans problème. S'il faut toloba yango. Ndeti yo moto donc ozaki sans problème, tu mangeais avec tout le monde, tu embrassais tout le monde et puis maman aussi avait compris à cette exception à mis en business class pour nous respecter par rapport à Yaran. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Dubaï, pardon. Dallas. Vraiment, merci beaucoup. Bientôt là, si la auto benganga. Merci. Si la auto benganga. Les sous, les sous. Si la auto benganga, ça va, maman Gabi, oui, ça va. Ayebisinga merci na ndenge wa cadrer biso. Merci. Wa cadrer biso bien, au sanisa biso malamu. Donc au vandi na biso, au laxi biso vraiment que non. Aux ans d'expérience et puis aux ans mokolo. Merci. Vous comprenez? Très bien. Bientôt là, si là, il y a une émission ngabi, opposer une question de Saint-Esprit mutakoti katina. Si là auto benganga. Donc 10 à 15 minutes auto benganga avant na bima. Merci beaucoup. Nous avons un serviteur dédié. Merci beaucoup. Bon. Naebite na lobani na place wana. Na pesa ka réponse ici là pas auto benganga. Donc nazalaki na baleki, nazalaki na mwana. Presque za mwana. Yena bengeleki. Très bien. Donc nazali na baleki, nazali na bana. Nazali na mwana. Donc il fallait ka nazala na bango pour il accepter que azana mukolo moko na kati na bango. Et ça là qui bien il y a des fois tu as surtout va dans chambre au monde si la Aïcha Okoko
presque baye baye na chambre so ambiance de qui on a vu que si là alinga ko sekisa bani ko sekisa to makambo eleka na matanga ya papa bisa le père son âme to bando seka ambiance eleka na batata mwasi na bando to bandi ko seka grande sœur ya si la benye na vidéo wana a passé je suis avec maman top ici to seki to solo li bien donc ambiance c'est qui to zai peza famille to zai peza famille yango moi na lobby ambiance tozana on libanda mboka to yaka na petit na mboka na biso et ça biso malamu to yaka na ngoti na mboka na biso donc vous avez constaté que là-bas moi bokese ni mo bozo zala ki ya makati contrairement à vous ala moi ba distance OK biso nyonso très bien tozala moi ba distance par rapport à libanda mboka moi be sengo mo tozana ngona libanda mboka ndina kina to tobongisa be sengo wana mais bo perdant parce que bino bino amour exact un ezali les origines papa Bible lobi le cœur de l'homme yoka Bible lobi le cœur de l'homme est mauvais ngaza ina bandeko nanga nazo telema pe même susu so nazo mélanger ou bien na binani nisama mnoko na champagne nazo que ça le petit besoin na tiki nanga na barrière passée je sais que ma famille est là. Si là, ma petite sœur Gabrielle, ma petite sœur et Priska, c'est mon enfant. Donc, dans cette année, ma bête, l'été, quand mon petit frère, donc, Nati, quand on a à l'aise, na yep, na ju faire na meli, na meli à l'issue. Donc, Nata, na idée mon côté que oh, na résonné, il y a au la poison, il y a au salanga boye, il y a au son. Idée on a na muté salai que mais na meli point pas. Mais na Congo, on bozo salate, on monte le bar. Il y a auto le bar, nzamba sunga biso pe bolingo to so sangue tout ça na Congo. To et ça la biso bien. Peut-être ba fan pe ba au CP là, moi est-ce qu'on qui toujours dit vraiment bien. Retour na bino to moni déjà dinana na aéroport. Je sais pas beaucoup de gens. Na bon temps to koma ina Addis Abeba. To mkuta ina Sahara Masiala. OK. Tokuta ina Sahara Masiala yekutu mtu amona biso tanto ke sala ba nani wana ya ba formalité wana. Tuka beleli to ya Sahara Masiala. Oh. Ngakuna Zambela na una sale ba black na ba poster na ba page. Ba na YouTube. Aseki c'est ben influenceuse ben influenceuse c'est tout ça ben influenceuse il faut que ba sala biso bongo YouTube na ba page et musala na biso faut que ba poster ka biso ba yambani na sila ye mamsi ba yambani kitoko na sila na ba seki to seki na Sahara Masiala tant peut to comme ayebsi biso le bit ya Nadine azana ayo talanga bien Nadine dena amedina na comme na Nadine ngabina e barate abi azali banda ayo zwanga de biso petan le roi chauffeur a comme déjà tant biso to bi malamoni dina na benga ngabe oh sara yebsi ngaki oza na ndeto yamba na ke bakutana ngende kono sila dina na lenga na bimi na tika basila nga valise na nga le kwa de ba koli na nga valise na TV bimaki avant bango ngana tika ba ona ba Gabriel kuna ngana yo bimala ngana moni dina na to yamba nga ba sara ba na kati na de na kende na nga. Très bien. Voilà. Donc aussi ça na de chez Dubaï, n'habiter sur la il y a tellement de questions. Vas-y. Supportez-moi hein, maman. Je fais avec mon travail. Comprenez qu'il y a Sarah Tola dans Bango. La Tola, je te salue. La tata de mes enfants, je te salue. La tata de mes enfants, je te salue. Ici donc Zouamio, la tata de mes enfants. En tant qu'artiste, voyage nyonso ça et baksaka en plus na musala na biso et baksaka pe en plus na carrière na créneau na onyo sobino bosala ka à part le délire, à part l'ambiance, à part la fête qui était là-bas bon memeli biso nini parce que voyage oyo makelele et bimi et belé il faut qu'on se le dise, maman aussi a beaucoup dépensé, misé sur vous et nous il y a bino de la part de cette nation où vous servez. Bon, même les bisoni. Tu m'as mis une joie. Tu m'as mis une joie. On m'a dit que tu as joyeux. Vous avez joyeux. Et ça, les gens partagé. Partagé puis la bande de voilà. Parce que tu m'as mis une joie par rapport à ça. Non, non. Par rapport à ça, tu m'as dit que tu biso, batambusi biso, baliesi biso, bafuteli biso, à place à bien. Donc, tu m'as mis une joie. Moi, tu es dans cette émission d'instinct. Je suis joyeuse. Mais dans cette émission d'instinct. Et ça l'a partagé. Oui. Et ça a partagé par rapport à quoi? Oh. C'est là que tu voyages à Guillaume, tu voyages à Guillaume.
mais nazo partager na yo kotelo ba vite na partager na yo ba vite émission fana ça nazo ambongo na sengi yo te pona yo partager ba joie oui na yo partager joie je suis joyeuse na sepeli po na moni Dubaï na mona ngoti. Très bien. Quand on a un programme les amis de Maman Top, c'était prévu de faire voyager en décembre par rapport à la carrière na babena qui ne repait 30 ans. C'est beaucoup. 30 ans de carrière na qui ne repait subitement mama waro, mama wa batoto, mama wa salama, mama ni mama. Étage à souka. Avancer ngai étage à souka. Ascenseur à souka place ekoma. À faire voyager ngai na kei. Na sani. Na vandi siko les amis de Maman Top ba ebi ba mo iloko bazo sangisa. Fin de l'année payé on doit aller en décembre. Moi Chinchan et ça là Bivi service traiteur le poko voilà la moni ma sœur à moi Virginie yo commencé à taille. Pourquoi pas bijou mandola le poko moi sortika cuisine na défaut. Wana service traiteur à bana mboka. Bo benga penza bazana Angleterre. Karine Manessa ma jumelle à moi Sandela mino mon nene moi c'est Mwindu. Ma yaya chérie bise mondele à force tranquille aïe. En tout cas, Yuyu Belmira mis à moi. Pourquoi pas Wani Evelyne Full Option, la grande dame de Belgique. Et là, je vois Sylvie Akake Mwasi Nzambe, passeport rouge. 5 continents, le Corona Obaxelai à Longanjala. Tete Yondo. Yondo ya ba tete Mwasi Mbish. Babi na lemba Mosenji Azate. Yangale ki umela. Nancy Sese Mafina Katia Italie. Moi, c'est Kito. Très bien. Maman Top. Je reviens toujours là vers vous. Et tout s'il a été Dubaï toujours. T'es Eza. Eza, il y a Dubaï quand même. Et puis aussi, par rapport à Moussa Nabino, Babengako, maman ni maman, maman Azanga Génération, maman Banebele. Je pense que lorsque vous parlez ici, vous parlez avec votre cœur. Ce cœur-là de maman. Le problème, il faut qu'on se le dise que Eza déjà wana. Maman si là. Na maman Bellevue. Ya un ça ne va pas. Ata to kangi miso, ata to lati ba lunette to monango ke, ya un ça ne va pas parce que to détecta kama kambwana pe à travers les réseaux sociaux. Vous en tant qu'une mère, vous avez 5 petites minutes. Parlez avec tous ceux qui insultent maman Bellevue. Parlez avec tous ceux qui parlent à mal combo ya maman Sila. Un message à Kimia par rapport à retour Nabino pour aider aussi les autres à bien faire les choses, surtout par rapport à la carrière Nabino. Il y a un problème. Par là, je vais dire ceci. Dans le baka qui en tout cas, fan, très bien. Vraiment. Peut-être au monde côté de Toyo Kanate, so bien peut aider Toyo Kan. Côté Toko Koma, te bien peut aider Koma. Mais Nzamba sa la grâce. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, image, on est là, nous sommes là, bayoka na raté, bazana ba rancune, bazana ba haine, na éviter par rapport à quoi donc to bunda na likambo na to salango kana ebi Nzamba osala grâce, to salango et puis bon on a vraiment que oui, ambiance l'équipe et le kanango kitoko. Et les kakitoko to bana Nzamba bitumba wezaka pona bonzambe te ozakati na Yesu babitumbe zala kaka nuit et jour mais le roi to bana Nzamba to longa ngoka mais toutefois je vais causer avec mes sœurs non solana bango na ebi ke bayoka ngami balinga ngambe mingi ti na Dubaï na zo so na Bellevue to solola na présent taille S et ngabali kitoko. Tu l'as dit qu'à Dubaï, tout le monde banani comment dire, lien et bimi et yenga mais qui peut là, bien en tout cas. Félicitations hein, petit frère, félicitations à toi, félicitations pour na belle sœur na biso batata moi si abana biso. Monseigneur Pesaï, vous avez l'expérience déjà, vous avez maman, vous avez des cours au Vandi plus. Na libala tango mulai ben lelo batu bazoloba baboba bazoloba ma ebele pour na libala na ye tout ça mais ya ba artiste ça toujours bien côté ba ke voilà tibo ya sali be moi sanga za boye babalié tout ça voilà na lo baneka yenga kanga matoi oza start ya ofinga ezanga te monde na biso ya ngana ya benji oza start kanga matoi
wana matoi moyoka ati wana misu mona ati wana munoko no lobati kende na bangoka bon ti ba barba bon changer langage. Voilà, merci beaucoup Maman Top Tadingala pas. Voilà dossier du bail toujours. Bon, moi je suis intéressé beaucoup plus dans Moussala Nabango, mais sinon quant à moi Ivipan, je pourrais dire que Maman Top, en dernier mot par rapport à Bande Konyo Sobazo Landayo, et puis par rapport à Mama Olive, et puis fan Nyon Soya Théâtre, par rapport à Retour Nabino, message important na yo on nga pour l'instant. Dans le baka, merci. Merci beaucoup na Mama Waro. Maman Marie Olive Limbe, merci pour nous valoriser Moussala Nangaï. Dans la zone de ma part, merci pour nous valoriser Moussala Nangaï. Vraiment, maman, je suis reconnaissante. Ce qui n'a pas une grande attente au CPLAT. Bola Mounion so babé te la ngoma boko. Bola Mounion so bakomisa. Merci beaucoup. Na matière avion amené. Et puis que les amba la liboso mais les a soukate. Pour grâce à Nzambe Zanan. Il a capé à Nzambe les Zanan. Merci na bana poto nyonso boza ko komelanga, boza ko encourager ngai, boza ko koloba malamu mpona ngai en tout cas Nzamba pambola bino. Napesa les amis de Maman Top lisusu mbote wani Evelyne full option, la grande dame de Belgique, napesa mbote na ya Lili Mavinga, maman sociale na Amiens. Na pesi mbote na Alpha Alingi, mon grand frère. Alpha Alingi, première lettre alphabétique. Babila taille avantageuse. Il y a maman Micheline Rachidi, moi c'est à taille. Voilà, belle sœur. Na pesi mbote na Armand Kunku. Na madame na Solange Kuku, na bébé na bango Marguerita. Ba mbote na Bino, mbote na Karine Manessa, pourquoi pas Yemoko, Babila Rose Télévision, Maria Fina. Mbote na Émilie, mon général. En général, salutation à eux, on a pourquoi pas Solange Étoile KLB, na Pessi Mbote na Lisusu na Marina Bolo, ma belle sœur de moi-même, la Brazzavilloise, Mbalou Touré, Bambote Penayo Mbalou Touré, Bambote Amine vraiment, na Batonio Solo, pour soutenir l'émission, même la prière de l'un ou de près, vraiment, nous avons Pambola Bino. En tout cas, tu l'exis séjour mon kitoko, tu l'exis vacances mon kitoko, vraiment, il y a luxe. Zamba Pambola, maman zone c'est les amis. Merci na bande kono soba congolais nous soba na Dubaï. En tout cas, tout le monde a qui bino boyambi biso bo sepeli pe maman ba fleur, Zamba Pambola Bino. Voilà. Nakadeti ya Lavana Junior Otobindelo so bien Dino là. Éviter bango pe basana katina ba voyage le komoko bande comme ba epinga yango wana ba benga équipe moi trop surtout pour na lava ouais surtout pour na lava bena azanga kate na ba voyage en fait sélection non Maman Top ça qui dit à quoi pour vous dire que ils a problème ti oso muto ayete eza grave eza un problème ti même dès to zaina mama kuna natali bato belé neti ya ba journaliste o ya presse ya mama to kinala bango belé bazalaite ba yendambo OK natali voir même la sécurité na ye ba yendambo o nyo so to mona kala to mona ete donc eza muto sala sélection na ye OK et na ngo loko te ki to comme ça ngo problème to comme ça ngo ba benga ngoni to comme ça ngo polémique to comme ça ngo grave non et le moins grave ça et ça n'a aucun juste muto c'est pela qui bon maintenant na otambola lelo pour na intel to tamboli to zongi to za spécial te to l'équipe ba batikala ki na eloko te très bien to yebite lobby sélection ça la mayendenge ni o esili pe na muti ozoyoka les paniers circulent encore to mona ngo grave to ndie to kenda ilola kokuta na Nzambi non to kena obetaka tour place au batino so mukili pe bakenda preuve na kati avion to mona pe ba congolais belé ba étranger pe belé to yepe na ba congolais belé na ba étranger belé to zo comme ça ngo grave comme si to koti lola bino botikali bokoti li felo non to kena juste tour c'est ça voilà Maman Top pour la combien de fois Maman Top aza na maman Olive Pembeni s'il faut pour rappeler encore ba ndeko ba fan pe ba otala yo pour la première fois appel ya kinga kati salima ndenge nini
ezala malamu mpe mpo bandeko bazonga na histoire yango. Nga pele na ngai kinga kati pour la première fois nabengamaka na papa Dani. Ok. Nabengamaka na papa Dani. Wana wuti Angola. Le na wuti Angola mutu aliboso abenganga je crois maman ici. Si je ne me trompe pas. Ok. Wana le bandeko na biso bake Dubaï. Ok. Maman azalaka na stratégie na ye baoyo bake nayebi te tout. Mais je me rappelle tout aliboso le bandeko na biso bake da Dubaï. Biso ba auto kendaka te mama bengaka apesaka ordre na sima. Moi mutu na mutu akenda ozomo epakola minaye. Très bien. Ozo epakola minaye nga neti nga nakenda pa mama Elise mutu abengaka ngai. Allez après papa Dani abenganga, maman Angèle pa benganga. Donc nga pembe na mama nake mwa mingi. Nake mwa mingi za ba eza ba kinga kati, eza na je l'aime, eza ba ouverture soit ya ba restaurant, ya ba hôpital, en tout cas la salaka. Mais par rapport à Yanni Moussala, na yonde Moutala. Bon, exactement par rapport à Moutema. Moi Swahili. Vous avez plus moi Swahili. Moi Swahili. Pour na linga boala. Je sais pas, mais. Apana à l'évoquer dans la Moutema. Eza na opeka par rapport à Moutema ya Mouta Moussoupe. Dès que ça boye ataye sous tanga za otambola na baye kodina ye. Alinga Pierre Mingue, écoute Nzambe. On comprend. Alinga Pierre Mingue même batana baba na ba prédication ba te ya biso na ba église. Yesu alinga Pierre Makasi, mais bango nyoso bazala ba discipline naye. Maman linganga mi. En tout cas ça vous mentir maman linganga mi. Très bien. Na zoa ta osolana maman, neti voyage au président de na 8 ans. Na osolana penza bozo solo la penza lokola on est ba camarade. Ozo comprendre. Alinganga mingi. Yango balobi ke ozo cheki songi na ba dossier mususu kuna so kotika apana shikia mana toto donc ozo kendeka ndengo wana baninga ba yoka Kiswahili mais yozo kendaka na ndengo ya D'ailleurs pour ton information maman linga mutu akenda koloba mabe ya mutu pa na ite. Merci. Alinga te. Très bien. Ko sala erreur wana te okile ko funda mutu pa mama yondo bima mutu malamu. Alinga te. Alinga te. Je te dis frère, alingate. Bon, Babylon mususu eza te benga ondeni. Yalo kwa ba cuisine interne Babylon musu auto monaki o mona peza mutazolo babuye à contredire. Moya ko lubango ezati. Donc alingate. Mais bato ba comédien moko nda ki funda. Te. Elle vit pe. Muto yango ye maman waza rapete, muto akoma kuna na facilité pende. Muto donc on va inoka oketi ata biso nde to voyage aki. On va nika boke pa maman non. Yemoko soki sepelisi na bo na sala ambiance na bana approcher bino yemoko nda ya kapembe na biso bo vandi de tout soki ezata oyo il faut avant na yemo musika avandi muta pusa na pembe ne na loyenge ya boya kende azate bakosa bino ti ngape na vandi mwa mingi na mama muta kenda pane na loyenge ke er no sozana besoin même ba photo eza na temps oyo alingaka yemoko alingi bon cette fois-ci tokozwa ba photo bokangi ba photo tu vois ezate ke o T. On a eu maman à la nani. Comment maman Libilembe. Et surtout il y a des chaque fois c'est maman photo une fois vidéo na maman livre maman benga nga ba benga ta 7 fois ka oto na 2019 wana kinga kati wana. Ba maman benga na ba problème na ye. Il vit pas sunga ngai na problème mon sera maman livre bi. Na ko ta la wapi. Donc na ba benga sai biso to lié moi to zuma loko na biso to zongi ba parler. Bato bakanisaka ezalaki pana nguba kopusa na pembeni eno amwasi ya mokonzi ozoyoka baloba abi bamesana ya mokonzi te. Très bien. Bamesana ya mokonzi te. C'est notre maman oyo alingi biso mingi alingaka biso mingi. Il y a des fois akitaka mpe na niveau na biso approcher biso alongolaka biso mwa somo oyo tozalaka nango mpo na ye asolisi bino boseki ambiance asalisaka bino mpe ambiance mais eza na ta moko bo ifo bosentir vraiment ke wana mwasi ya mokonzi bovandi mpe na kwe na bino ye mpe na kwe na bino tu vois même photo ye moko moto akordaka tozwa photo nde eza ngulungulu te ezaka chose facile te. Voilà lelo Priska akomi pembeni déjà akomaki mingi mwa na belle vie bakutani na sila basololi otobi kezaki impossible l'histoire wana toyebaki biso sotala yango tomona comment adébordaki na grande sœur na ye mais lelo bakutani na Dubaï grâce ya maman Olivier basololi kuyeni na Kinshasa. Est-ce que basolo na belle vie est-ce que Priska kozonga pe lisusu kosala bafilme na SB toza ba question oyo nde bandeko batunaki biso pe totuna
bangonde bakoyeba non c'est l'analyse na yo za maman c'est l'analyse na ngana ebike Belva obenga ye Belva obenga ye awusane musala Belva obenga ye awusane musala sila za bel nani presque asone na Belvit na sila te asone nde na bafani ozoyoka bafani bokoswana te a répondre inde bafani ya zena problème na sila te na obongisa te ndenge ezalaki na lobaki basenga ye pardon nda bafani et puis na sila solo la bien à s'excuser nda oya retourner sur s'excuser yango na bengi voyage ndeti ezaki voyage il y a réconciliation mais basolo ni bien baza bien yemo kutabisi la nyokoli na bitinda bana bango bien baza penza bien ayebi soki makama po nalandaki commentaire je sais pas sur vidéo na soit pas kuna quoi ezai nango wifi somba na bino crédit ya ofele et il permettre peut to des ordres vraiment na monaki wana pe famille bota misusu na ete so ba compte fondé wana balobi to mono bisu te na film ya Belleville. Désormais, il y a un film à Belleville, on a pris tout ce qui est ici, là, na ye priska to seki ka si la kutabila ngaba ya ta ba commentaire mususu ba linga ko ba diriger bato to seki na biso ka nga lobi ngala seki ka nga bi en tout cas bilo mususu bon to di bango ça ba star est normal ye moko priska tanga lekaki na émission ya Vincent Toulouse a lobi ke ba ingire liboso e banaye ko soye mais si on dit Benjir en haut et commissaire solide à Coli voilà Benjir en haut et policier c'est quoi tant mutalobi ndeni na kombo na yeba otika la koloka réponse. Merci. Il tourner quand même na SB aussi. A tourner sauf si la bengi a tourner so Benva bengi. Na moto eza oui. A tourner moto ya na moto et puis la côté niveau sopela en mai. A tourner. Une question Maman Top, moi je viens quand Nangam Nabino Moussala. T'es aux autres mano maman. Tozo salaka pour paiement pour autant qui moi trop en avion donc voilà. Maman ni maman. Tout le baka yekande to tikala na ye pour Nabino ba comédien yekande mutu asunga bino parce que même le gouvernement est à la limité pour n'a quoi apporter bino aide. Est-ce que lorsque vous sangana kaboki na rapé vers maman, vous allez rapé na ba projet ou ekoki kotombo la secteur na bino ya musala ya théâtre comme elle a un bon cœur azalaka maboko yo fongo mapono sunga bino. Oui, belle question. Ba projet ça. Nous tinga pe na côté déjà projet nanga. Alobi na ma yoki en répondre. C'est toujours ba ya communauté. Il y a une idée. Ah donc chaque montant qui a un projet est personnel. Mais bilo ba mission ba sala alors il y a Maïcha ba bengi si D3 ba que ça va toucher la bango. Mais sigo pour ni que ba ça te bango ba lo ba. Parce que ça qui personnel. Papa Maïcha et Souka pour soulever le mot très important. Maïcha et Souka. C'est qu'il faut pas montrer un dossier personnel. Esprit à ba congolais et aussi ba la communauté. Esprit à ba congolais ba fourmi ba na mitu. Et si ba la communauté te mutu amta ke na problème na personnel. Ndenge ka mutu na mutake na pas nzambe na problème na personnel. Yo mo ne pas nzambe ba kende la communauté. Merci beaucoup. On les a priés, on a battu la banque. Non, il y a communauté, la communauté par rapport à collègues, par rapport à Moussala, on a retombé. On n'a pas de communauté. Maman Top, voilà une dernière question. Non, pas une dernière. Pour tous non. Question c'est-à-dire, Maman Top, naïbi que chaque moutoufa lié à Kanakati ya Moussala nae. J'en suis sûr avec votre travail et que permettre yo au sala makamonio so ozoko sala. Mais les cadeaux au moutou akoki ko sala yo peut-être et que permettre yote au construire ou au réaliser ba projet oyo zala kana yango na vie. Vous êtes toujours et pas ya mama ni mama oyo azo sunga bino. Est-ce que votre travail
ba fruit nango pe bo bénéficier kanango bo toucha kango hormis maman Olive oyo ayaka en aide alongola bino pe moi complexe apesa bino pe moi eloko na maboko moi valeur ya makasi tokolo ba onyo sur na TV tango OK apesa biso ngo ya makasi na ba valeur na biso te ngana lo mo lifter par rapport ya musala na bino par rapport ya musala na bino vraiment OK nazo répondre peu par rapport au musala na biso oui et ça à ça là sauf que nous c'est le bama na télévision quoi ils en monde quoi le bosso monde OK on se comprend le bosso monde faut bara ozo le bana ozo le baté très bien le nom dit surtout ils a raté ko ya ka koluka OK ko le bango le vie boté le problème il faut être sage pour la réponse mais assister à biso question les ali par rapport à musala na bino artiste comédien hormis ce que maman Olive fait avec vous je suis vraiment maman te parce que je sais œuvre nanga oyo musala nanga donc apporter lenga oyo mais kasi yango penga pe na répondre bino na bina ko lobaté mais c'est bon. OK. Nazo comprendre question na bino très bien. OK. Mais maman Erio Zolba c'est bon mais tout le monde a beaucoup fera pauvre et tout mambo belé kokufa pauvre bien ko senga aide. Naza artiste est normal. Michael Jackson pour toi c'est un milliardaire à kufa et gouvernement mtekundi et yo kanisa ba kunde Michael Jackson na mbonga bank na non aza artiste sala ki on est ramboka ba artiste za ba musicien na biso ba kufa bazanga ba mbongo ya kokunda bango non et eza droit ya artiste il faut gouvernement kunda il faut gouvernement sungai eza bongo est normal. Très bien. Vous comprenez? Est normal vie artiste ngwana. Jamais artiste ba kamata mbongo ne ya caisse ou bete ya banque ba kundela. Bo musala na o sala po na on rambo. Totambola na ba drapeau ya Congo. Na maladie cotisation bo senga ba. Na maladie. Na na wa bela to sa nisela. Na ya ka question. Na na Diana. Te omoni oya Diana. Te oya Diana wane zalaka biso moko reconnaissance na biso moko. Wane komaka mitema na biso moko mtesepelaka te. Tozala ina ndeko tosani. Moi papa amona peke tozala na bandeko na ye, azala na bandeko na ye pe. Aviva pe na bandeko na ye puis azala na bandeko na ye. Tosala ngo na comment dirais-je, la volonté na biso moko. Okay. On comprend? Tout ça là on a volonté na biso moko. Ce n'est pas dit que Diana ninga zaka na hôpital zanga mbongo ya hôpital non. Bazala Diana na Saint-Joseph azalaka na soins intensifs. Donc on a déjà famille ne ba misambon pour na ndeko na bon. Mais tant on toujours qui nouvelle que Diana obela azana hôpital toké, to le bin non to kota la ndeko na soka ya pamba te. Il faut tout ça là pam. Yango to. Donc eza assistance. Donc on est pour assister et ça normal même bateau basala la bapiro so muninga la bango zobela moi et loko malgré entreprise robimisa mais moi aide à ba collègue pe ezalaka ezalaka et c'est mo beno na vivre na bandeko c'est ça Caporal Murumba il y a cela 3 mois comme ça déjà passé bakundi déjà artiste bozo chambo ta bakundi nene bimita lelo programme humanité jusqu'à présent kasi on makamtolo bango ya gouvernement Artolo ba gouvernement ni ba caporal Murumba 18 ans. Ozo comprendre. Même ba image na yo na même ba otia. Ba to si ba bossa na ina mboka. Ata ba 20 ans te. Ba bossa na ide na ba mboka. C'est ça tant il est qui tellement ébélé. Mais yango tende mutu e ko boya gouvernement bisambo po ba kundai non. Aza mutu asala ki pe on est mboka. Voilà. Neti bateau lelo ba descendance les gens bateau le ba comment au théâtre ba otia ba maquillage ça bango nde baza ba modèle bango nde baza ba o ba banda kiango mais là il y a matanga ya ça mélodie vous sera cotisation pour ko zanzo to yande kona continuer ya kitesa na mbongo na bino moko mélodie azaino azai muto azana temps mais enterrement ne peut bochaki pe donc bozo kiper par rapport à temps o ya sila mais ezala ka bongo bino bolandi makolo ba papa wana eza bongo neti biso ba comédien babo kanjunga kalate yango la mama de so kitoko la mama njombo kitoko mba kitoko nazo comprendre te pourquoi po nazala na kat
nayebi te so nakita nazala na kati ya groupe wana namona na baministre ya finance namona papa Chaka Kongo bazoloba bakutana ministre ya finance bakanga ku bafoto mwa bambongo ebima président nani président Alain nani comme Alain Kayembe azo charge ya cercle bon pourquoi pas il le bakunda bon moi na ya lobaki pas question bati d'accord ndengo wana ye moko lokwa na Côte d'Ivoire tanga koya il faut baser la mbonga l'été bimandé ba kokunda ndeko na bango ba moi ne comme choix peut-être ya famille ba artiste wana président na biso Masumu oxygène na Masumu de ba yeste biso li solo wana la famille ba on va décider mbongo soki bimi nde ba kuni ndeko na bango là et on a ka artiste mais volonté il y a ba réunion pour na papa Mulumba et zalaki vraiment ti ba réunion de salama peut-être mais zalaki ba mbongo pe bima sauf que ti lelo bon le quoi moi na le bon toute façon moi na ye na éviter les rakoya bon a puis manière ni na musala abinisa mbongo po bakunda papa na ye pas de problème. Voilà, merci beaucoup Mama Top, c'était là Mama Top après Dubaï après kozana biso na ville Kinshasa tout quelques jours moko apemi to bi bato solo na lelo pe ba en fait nini les kaki na mboka Dubaï. Merci na coupon du bon na Katsa Canada mon ami qui c'était mon invité sans oublier ma maman que j'aime bien Maman Billy vraiment ka fondation tout sur la baveux non fait et la bonne sanité Maman Emeline c'est mon thème à tous pépélé mbetro maman di Kelemba et sans oublier grand frère propre ya Kati Jean-Robert Kalala les savants de l'RDC la force Kati mon thème il y a maman Nabiso donc Yoyebika Gamer Bambote Belé et Nabosani Opété Charlène Kadani donc moi si Mbiji ya Mwindo ya Ngolo kitoko trop. En tout cas, merci Nabulo Nayo, Ozosala, Nakata Sita Promo, 240. Voilà, Mama Top, moi Niloba, et puis Bandewatuna qui a bougué un match, pourquoi? Oui, na Dakar, qu'on a coupe du monde déjà payé na bidon, mais qui était comment? Mambo tes numéros et ça va bien. Tolanda est à la télévision. Merci, na ba collègue, nous sommes au Kenda et Nabino. Na moni bon aussi la Bissal ou Mams. Na Pessimbote na pe na Priska. Mbote na ngana Gabriel Bolembo, mbote na Like ya Kanda, na pesi mbote na équipe à maman Nyonso, maman Angel Kaname, Sylvie Bongo, na moni Bongo Feza Mika, papa Dani, bambote na yo vie Damien de Monekene, en tout cas boni bisanga ba tunisi peut-être ba combo ba Suzy, peut-être combo eko échappé nga mais posa toujours nanga elongo. En tout cas merci na Trésor, merci vraiment na Bino Nyonso. Équipe nyonso ya maman vraiment merci pour bozala biso bien bozala biso gentil bozala biso humble vraiment bolakisa biso ke boa bande ko na biso encore une fois merci na mama ni mama wa mama ke na batoto mama wa accent mama angu china kenye nitakupatia nitasema tu accent Mungu akupe maisha mrefu Mungu akusaidie tena kwa papa salama kwa batoto salama alinde jama muzima merci na mama Anto mama Kuluto Anto na pesi yope mbote en tout cas merci na Anita en tout cas sentir à maman nyonso vous allez na biso malamu nzamba pambola je ko ezamba biso merci kati merci na mutuno so alande mission oyo bozolanda biso nzamba pambola pe bino ba bazana poto bande kona biso ya ba congolais bwana poto ba camerounais ba nigériens bino nyonso tozaka famille na tous les 5 continents. En tout cas, tu connais la kimia, tu as na kimia, tu as une peine na kimia, tu le bika nzambe merci. En tout cas, nzamba pambola bino, tu mon ami son balasi.